Ferre Abunda a ça la recrutement a aux chanteur le roi nga a royanae mais pour un moment nga na olukana nzela mususu donc nazana tenté à loba trop donc opportunité izala ki nango mais na se retrouver ndete na musala na sali donc le musala bongaka mutoki ozo bimisa ozo lelango famille ozo se retrouver ngana zolela biloko ya nzoto na ngai ngana zolela jeje avua motema ezobeta misozo mona soya lolemo na ngai opesi yango epai ya nani yaka tobaluka na mabelelelelele yaka totanda liputa tolalalala o papa melina bolingo komelinga malere nzambe benga nonga yo fulanga na boîte noire chacha makanda nga rize ambassadeur na leli vasco mabiala polo na yo sheta yeza kolengisa ngama boko yeza kolengisa ngama kolo imaole yoka bolingo nezo sekanga na lelaka yeyi yakofi banyo keswaka te elelisaka kaka pasi na motema na moto yo lingaka Serge Bula olingi yoloba na ngano Fabrice Boluka na tuni ye keswa boyo répondre soki oboyi na nzoto nanga bakolokota ngo na l'hôpitalo nzoto nanga bakolokota ngai na l'hôpitalo sheta Jésus kumbanga tokende likolo numéro nanga ezali Koda Mboka outil Code Mboka 081 23 99 243 outil Code Mboka ya Luni Musheni 081 23 99 243 donc bobenga ngai boebisanga orchestre na okende en tout cas ezala bien pour nous travailler déjà orchestre et tout et puis orchestre na okende en tout cas nous sommes fidèles. Nous sommes fidèles, il faut nous vendre, nous concentrer pour nous venir à l'Obiko. www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu retires la kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto et pela. Moto epila na poto kembo alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobine la gangolo na ozana kembo alege moyo lele poto na ozana kembo alege moyo lele. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous nous regardez. C'est toujours l'émission Kati présentée par moi toujours Gégé Kurunza. Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous un artiste et un musicien. Je ne sais pas. On a évolué. Toi, tu as évolué quand un orchestre cher, il y a leader Nabiso, Biso Tuto Yebi, Nabiso Nabino Pebo Yebi, Ferregola, Jésus de Nuance, Nika Boronina. Et tous les musiciens, naye bité, nabane les sous naye bité ceux qui azalaki ex, to azo continuer car naye risé à Gola. Tous les risé à Gola. Bonjour Rizé Agola. Bonjour Nderonangai. Bonne santé Rizé Agola. Ouais, santé kitoko carrément monanga na maki. Ah eza maki. Azo travailler quand ndenge zalara. Ponga soki na zui problème na makambo ya nzembo na makambo ya chant. Nazonga nanu. Abandi na maki, abandi ko travailler pour nos résultats quoi. Rizé Agola, où est émission poto na poto? Ils allaient représenter. Ils ont émission Kati, disons, émission Kati, il est dans la chaîne Poto na Poto présentée par moi. Mais grâce à il y a chef Nabiso Lamine Donvo, où à Paris, on a payé Mbote, na maman Flossi la belle, des belles, on a payé sous Mbote. Ils ont grâce à Bangope Ndetozalelo. Grâce à Nzambe, grâce à Bangope Ndetozalelo. Ils ont émission Poto, émission Kati, mais la chaîne Poto na Poto, Ndegoleka. Rizé Agola, on s'est présenté là. Qui est Rizé Agola? Qui est Rizé Agola? Rizé Agola, bon chanteur. Bon, ami comicité, ami bengi bon chanteur parce que ça n'a pas bien. Donc, il y a vraiment titre, on a gardé un autre Lelo. Lelo, qu'est-ce que j'avais dit? Bimi, Bozo Araba vocal bien. Rizé Agola, Asala Araba vocal bien. Azora Tanae, à travailler à Makasi.
asala akut bavantique te na mambo etali musala na ye quoi. Donc yango wana résultat bomona depuis lekeleke boîte noire pandi likolo ti lelo yo to kota na qu'est-ce que j'avais dit. Donc ba résultat bien kaka yango wana ki risé ya gola na ngai. Ah ouais. Risé ya gola na ngai ezali donc ndenge na travaillaka façon na ngai oyo ex-président na ngai ndoko sepela na ngai yango wana ba fanatique ba mona ekete en tout cas yé azama kila ya shetani gola tika to pesa ye kombo risé ya gola yango wana zo risé ya gola pardon déjà ex-président bon kombo wana ngate mna mi pesa rango c'est le lobby ex-président donc aux autres faire sous-partie à groupe ya faire rigolater mais oui naza sous orchestre déjà ba bit monde entier partout na mikili na Angola ba biki no risé ya gola déjà quitté mouvement donc naza na maki car ndenge ozwanga na maki donc nazo travailler nazo attendre nga ndenge artiste na so attendre et pour besoin résultat bien quoi merci vraiment risé ya gola beti episode parcours na yo risé ya gola abanda wapi pour akoma lelo place azali na maki pour lelo za na maki risé ya gola abanda ki wapi pour akoma lelo place azali risé ya gola za artiste le rôle artiste nyonso ndenga bandanga na banda na chorale na na chorale ya neo apostolique chorale ya neo apostolique yango sali ke non na yeba nzembo na yeba cœur na yeba rotsa dio trio na yeba rosala vocal tant na yo longwana neo apostolique et yo sala ke non ba orchestre na biso rande zalara ya palais ya simanda kunde to bengara na beti wana titi yo sala ke non na kepa soleil wanga non te titi nad capone grand cadre à cadrer tina monde que non ça va na kepa soleil ça va na monde que non te en tout cas faut na kutana faire rigola na yo ta la capacité de travail na ngai na biti en tout cas faut na yima na orchestre ndongo mona ki na tsaki ba empreinte na ngai de lo pe faire azwanga na sala makambu ti lelo bat ba comment obenga nga risé ya gola so na zo le kananzelo mona risé ya gola so na telemsimo mutu ka risé ya gola so na freiner mo muke quelque part risé ya gola donc yango wana pesa ngai moi valeur moko boy na musala donc na uta ki vraiment na si pour ba monsieur lelo nga ema na chorale na ebi chorale na ebi nzembo le roi lelo ebele to mo ema na bon même na orchestre na uti so tali voix même au mona que non azala ne chanteur te atanga maki na esoki afala ça na lelo moko boy mais to comment yemba na bateau ba comment ko forcer chant mais le roi nga chango za makila donc na foxa na ngai te yango no mona lelo yo tozoko bara se kokoba elongo na ba héritier vuza na ba boss Pati Ndombe mapango belé Joël Moya donc na si bazolandanga ba reçoit résultat bien quoi sana ndo na biso mo Barry Manzanza depuis les États-Unis na PCMBO théâtre Barry Manzanza un Congolais de plus aux États-Unis, de moins au Congo, on a PCMBO tes places à Zali. Alors, ben, tout nos questions risé à Gola. Comme on a risé à Gola, au garder kaka Gola wana, to temo longwe, au longwe lipe, au telga risé à Pamba. Bon, d'ailleurs, on a déjà, tant que fanatique, on a PCMBO combat risé à Gola, on a un linga ngote. Nando boy yango fort. Mais bobi nga, on a combo ya président. Tellement Aza déjà leader, Aza président nga nando linga Petro. Bon, ça va l'aurait etikali etika nango bongo mais pour le moment combo risé à Gola le société vraiment nga ko banda lelo na longo combo ya risé à Gola faut bobenga nga risé ambassadeur donc nga na ambassadeur il y a ba chanteur tout ya deuxième fois ya solo boyoki bisona bino donc nga ina bino to mesana ko benga risé ya Gola to longolango. Il m'aura déclaré en bandal le commis risé ambassadeur. N'habité à l'objet ambassadeur, il y a ba deuxième voix nyoso. Oh nyoso ebi kada muta deuxième voix ambassadeur na ye risé à Gola. Risé à Gola. Zongi sabiso na place au uta. Ozongi sabiso place au uta ba vocal na yo tito ko malelo risé à Gola. Vocal na ngo bat ba ebi trop ngata na côté orchestre ferré na bandel na no liboso na bon mariage on a côté mouvement dans côté ba Nicodème na côté ba Chiquito na côté ba Tutu ba chanteur belé vraiment belé bazalo lo ba kima na poto to vana na bango to travailler na bango et au sala qui non prise à péta que leur membre il fallait tout ça bon mariage to betela ba marié mort bon na braza et ça là qui non tout ça ba vocal to côté biso tout na ndiaye
toyaki biso nyonso parmi ba chanteur ebele mais ngai siko tellement na yebara musala na yeba eloni na osala kati nanga na bangaki te na posaki vocal nanga biso tout otsaki ba vocal mais ba vocal na chant na bimara 3 vocal bimara ya ngai Mao na Shikito donc yango wana nemte bima vocal ngeza mais ebetara vous m'a troté betara mingi na braza Christine Gakoso yo ngai wo mama yaka kokota na motemo ya ngai oyeba bebe na ngai ambalo yo nakobeta tolo pona yo basusu balobaka okaba molimo nzoto teka mobali na nga moko abalanga na mbongo tolata alliance tosala mariage botika botikela ngai Christine Gakoso na Edgar Mott bolingo ngwe banda kili bande kotinda kwa nzambe lelo bato basepeli lelo babeti mulolo bolingo ngwe banda kili banda na ba restaurant bolingo ngwe banda kili banda na kuzue wana imo ferigola ouais donc esili ale mawayo nani Shikito yo tsa après ngana yo tsa deuxième vocal après Mao tant na yo longo wana to voyager tokendaki Braza to kende Braza to beti lekeleke na Braza faire bien simbité photo zonga kin poto récupérer chanteur moto zoara boya deuxième va Chico to tikakae tant to zongi to récupérer chanteur wana po yende rande mtatikala ki fala sa vocal tant to récupérer pour zabi bon ça va le roi hier ayo kota na streetir o ya sika o to sali donc to changera ba vocal pour to sa streetir susu ya mususu ya sika et au sala kena tie vocal yango na betara ngana zolela biloko ya nzoto na ngai ngana zolela jeje avua moteme zobeta misozo mona soya lolemo na ngai opasi yango epa ya nani yakato baluka na mabelelelelele yakato tanda liputa to la wo papa melina bolingo komelinga malere nzambe benga nonga yo fulanga na boîte noire cheche makanda nga rizemba sadere na leli vasco mabiala po love na yo sheta yeza kolengi sangama boko yeza kolengi sangama kolo kims musuluku yero ilunga ye pichuka sita ni ketsba yaka donc tout ça les quelques pour ça comprendre que noté risé aza bon aimbara bien ndé opé sans sous opportunité na boîte noire pourtant déjà na senga opportunité pas faire fulanga na boîte noire wale zaki juste demande pekak ndongo mona siko na lira wando kinelinga pesa ote tonde nga fula ote tonde te mais wana ezali kaka annonce yema autant to beta boîte noire to vana na parler chez tout ceux qui besoin ça va vocal faut boire annoncer disque boîte noire besoin annoncer boîte noire ngas ko na mayele na ngeta ka artiste na sali vocal na sali na bité pour moi c'est belé pe ba genre parole wana me ba ça la rangote mais ngala soka yango na ju na annoncer disque ya boîte noire en tout cas faire à sepeler na ngoma kasi a féliciter nga vraiment temps na poto tanga bengi na qui na bien en tout cas risé ça va félicitations et ça l'enga vraiment bien tant yo longa wana opportunité pesa na boîte non ndesko na yesiko michuro kotandanga na pavillon nini yango imaole oh mama michuro kotandanga na pavillon nini yango ukotandanga na pavillon nini yango michuro kotandanga na pavillon nini yango imaole yoka bolingo nezo seka ngana lelaka yeyi yakofi banyo keswaka te elelisaka kaka pasi na motema na moto yolingaka Serge Bula olingi yoloba na ngano Fabrice Boluka na tuni question aboyo répondre soki oboyi na nzoto nanga bakolokota ngo na l'hôpitalo nzoto nanga bakolokota ngai na l'hôpitalo sheta Jésus kumbanga tokende likolo Alain Kembela wansko toki na boîte na pona boîte na ataki 4 vocales dans nos opportunités na deuxième vocale na ngai zala en tout cas je regrette trop de voir
ba leader ou ba négligera ba chanteur ya boye, ba chanteur a bien boye. Pourquoi négliger de telles personnes? Hein? En tout cas, ba leader ou ba chanteur ya bien, pardon, bo saisir bango. Hein? Bo saisir bango. Na talent o ndeko na biso artiste na biso, Rizé l'ambassadeur azanango, ba ko négliger été. Toyo kaye, toyo kanini o ya rolobela biso lelo, poto linga toyo ba penda mingi mingi par rapport ya nungu toyo qui par-ci par-là. Yango to kuta naye poto eba un peu plus. Rizé Agola. Na besoin sur Agola tara to mesana. C'est bon. Faut qu'il y ait un moment petit aux zones. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, tu continues na biso na parcours wana, tu continues. Ouais, parcours nanga le kitoko autant na longo wana, na yo yasko deuxième fois na betara. L'amour bongaka des ade poko komoti kanga singleton. Oyebi na lela yo chéri Yolan Malula e. Bébé nanga na beto lingaka na betaka e na malembe. Chéri nanga motema ya lingaka na bondela ye na loyembo. Soki aleli akotika talingaka na bondela ye bebe sili. Soki aleli amina mokonja lingaka na bondela ye bebe nanga wa bebe. Bebe mwana moke. Sombela elamba mwana popi. Jeannette Malangi, Cédric Lutumba. Nayo longwana sous troisième fois qu'on ezala. Atonda ba qualité, mobali yango lipasa bambongo, motema malamu, ye moto akabela ka Yesu mai. Nangomba Gologota, sherame minga Gologota e, asimbisi ngondo. Yolobaki nanga okobalanga likwela tianga mosapi oyeba degré yanga ya bolingo na kati eza mokuwa te sembe waroma lutete nazananga bebe na koloba lokola moto na loba lokola moto o maperize ya gola nazananga diza match o mapelo sigerie fetichero na kosenga na ala oyakela yo Jésus abalola yo motema te o abalola yo mabanzo te kabela kambana na ngai likemba na poso oza moto akala na ngai oza motema na ngai parce que na beti structure na betela yango po akata vocal déjà il est tellement moulai lelo ba 10 match ba comme belé mais ngam na banda 10 match liboso kala tongo 10 match au belé. Belé, ba 10 match, yo ebi ba 10 match. Ebita Rizé Agola, bazolanda biso bande na biso na poto bazolanda. Même l'orchestre on a tiki. Ex-président nanga ebi ke non na tiki classe. Ba Rizé Agola baza. Baza wana dino no lo kabu ba olanda ngai. Bazoyoka. Ba ebi mbiaka na bango azo solo la alo ba pi azo yemba. Na tiki classe ba Rizé Agola baza wana. Nazwaki bango na yambe bango na cadre bango na pesi bango nzela na pie bango pe na kit bozo orchestre bo vanda nga na oluka cheme mususu na sa carrière ya sika donc ba 10 match ba comme belé mais na nga lobe ngo troté pour nga sala mingo eza 4 nga sala o eza 4 na bimisi na nga loba troté puis makambo ya TV na okaki ba fanatique na nga belé ba comme ko loba Rizé le TVT en plus Rizé boina boy mais natala qui Koloka TV et Matsaka et Kitsaka. Nalingara ko travailler non plus que Koloka TV koloba n'importe quoi. Nga naza musicien na te naza artiste, musicien, chanteur. Donc na yembaka na bina rapper en tout cas mingi rolobeati. Donc borozwara résultat. Borozwara résultat na bino ba 10 match au Bobimi, boyoka lisusu ambassadeur. Rizé Agola. Tant on le dit 10 match wana 10 match wana ba tout ba comprendre 10 match ozolo ba eza combo na yo ba tu belé ba comme na combo wana ou soit voix na yonde ba tu bazo comme ko sala ngo trop l'orchestre na biso toza na 10 match et on a tout 10 match wana eza combo kaka bon 10 match eza tango tonalo ba 10 match moni 10 match a mener de jeu a bet saka pe a tiaka donc ya mwana rôle ngala ndo jouer na orchestre nanga na robetisa lelo na pesa ba chanteur rebelle ba vocal na orchestre Jenny Atula bien ouais Jenny Atula wazo évoluer na groupe ya place aux na peso bambote trop wana masa nanga to idana na badio parmi ba chanteur ya makasi na orchestre na biso o ngana zala so Rizé na vandi na tie mutu na se Jenny ozo en tout cas na oka moi ba char de poule donc place aux na peso bambote trop na eda Jenny na vocal moko ba master belé surtout na orchestre wana pe na eda bango na ba vocal
Donc, ça dit au senti que non qui disent un match, nazo betisa. Mais l'ambassadeur, il peut s'appeler. Il peut taper ma vocal, il y a ma vocal ou un lobby. Au lieu de bongo, cause à la batum sous bagoyo ignoré. Vocal, on appelle ça Genesa. Na peso nyonso yangai. Bolingwa bala bala na linga kali susute. Kotisanga na pale bébé. Na pema. Bongo pesanga kiti na vandela pona loba malamu. Soki na vandi malamu te na koloba malamu te. Pesanga kiti na vandela. On prend vocal, on est vocal on a. On a pesango Jenny. À part sous bamas tam sous bazana, vocal est belé ba pes na pesa bongo bima pe ba bayoka basala ba succès. Mais ça peut ayoter, ça peut aider biso to comprendre que non vocal on a vraiment ezala qui ambassadeur. Ambassadeur mutapese bon biso tout comprendre. Omoni ndona ngai mukilo eza mabe. Na zana temps loba trop te pour na pesa déjà trop. To progresser tout ça là est important pour bateau bazo na biso bana posa ba yoka riza zoloba nini riza lingi nini riza azana posa nini azo sala nini do yangwana est important pour na bango. Riza gola yebisa biso cause ya séparation na yo ya yo na ex président na o lobi faire gola cause ya séparation na bino ezanini to e banane. Riza aza artiste et musicien aza pe na famille aza pe na papa na mama pe baleki lelo yo bazotalela ngai kame bayebi ke no Riza yembaka pa fere et ozala mabe lelo yo Riza carrière na esili kaka boye famille a se retrouver na rien moi na bango azokende azoniokwama azosinspire azwaka ne kaka eloko te et puis avoyager na kokoso yango na oloba plus que mingi tozalaka baingra te na mokili oyo ngana naza artiste vraiment so na obeta c'était parce que nazwaka temps na ngai ya travail na travaillera surtout na orchestre affaire wana lelo na olobango parmi ba 3 premiers Riza Zali so batangi 3 premiers ya chanteur ba chanteur ba yembaka bien Riza Zali ata deuxième ata premier ata troisième naza na kati wana mais Riza se retrouve raté donc ex président na ngai ya moni ba oyo nde ba oya bango ne balaki Riza soit na habité pourquoi ngana se retrouve raté dans orchestre affaire ngana tikala na ba voyage Riza mbara ba vocal bien c'est pelsa ba fanatique tout ya faire mutu to e bien donc ba vocal nga tout et kanga na raté et puis mutu to e bi Riza rata vocal te dans orchestre affaire mais opportunité zate faire azana problème yo pe sango opportunité yango na mona ke non en tout cas na obebisa musala na ngai dona bimsara ba œuvre plus ba pièce dona bimsa lo te ke non mutayoki et leki na ramba mo bonga na sala fort na ba fanatique tout ya juste des nuances ba sentir que non faire gola azape na guerrier moko parmi ba guerrier na Congo puis na monde entier donc na sala yango et puis na confirmer yango tout ba Riza rata vocal te tilelo qu'est-ce que j'avais dit donc na vani na tel monde qui note non na roke beauté donc faut na vanda na réfléchir na luka orchestre na nga mususu o na ko bandela ta carrière na nga ya sika pour na ta la résultat na nga ndenge ni na okende en tout cas kolonga na orchestre ezara manque et opportunité ya ex président na ngai donc azanga ko pesa une opportunité quand même na sentir musalo na osala et na valeur liboso na ye donc yango wana na longo le mouvement donc tout ça to bref ça que non vous avez qui considérer ou soit ezala qui ingratitude ya leader na biso faire gola par rapport ya Riza l'ambassadeur si ngana oloba que non eza ingratitude parce que musala na sali mutazo reconnaître en côté donc azo reconnaître en mais aza reconnaissant en côté donc azo lié lango mais muto a sali azo bénéficier en côté donc c'est ça donc on a mona qui n'a un intérêt monté dans 4 orchestres donc koloba ke ko considérer ngate c'est trop dire pour ceux qui faire à considérer ngate mais moi ba opportunité mususu pe anda mata ko tsa ba vocal et belé na disque ndis na boîte noire na bima lauréat na tsa 4 vocal parmi ba chanteur tout naimba trop koleka ba chanteur tout et puis nde ba olanda nga bayebi qui est Riza ya gola donc bayebi bango mo de bazawana
en plus na oloba na mabete na ofinga mutu te ba masa tunde bazana baza bien ba yemaka na bango bien mais na capacité na ngai te faire abunda asala recrutement azwa chanteur le roi nga aroya nae mais pour un moment nga na oluka na nzela mususu donc naza na tenter ya loba trop donc opportunité ezalaki nango mais na se retrouver ndete na musala na sali donc le musala bongaka mutoki ozo bimisa ozo lilango famille ozo se retrouver www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. La salle Lovely's vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovely's sera à votre écoute et sera vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovely's, l'excellence à votre service.